na mona mundele asala anniversaire ya nyao nyao wango pe abota ete alokota ka no felina aja nyao ayeba te koboko la boko ligne comme ka chaque année bambela ni anniversaire nano mona te ke pays mo ka na problème na pays musus kanel ko ke na pays wana fo ba le kanantela musicien pour faire accès pays comme na union voilà bango na bango bazali na rando nazo bana ba polele muke bango na bango bazali na rando nazo bana ba polele muke na teka ni pauvre ni patron mais matia na mingi ko la pa ba bola po baza délaissé voilà mingi yo ko tela ka oui oya lali nzala soka zangi mbonga ko senga na nani Kongo soka zane loko te ko rega ko senga mutelo kabela nga yo ko lia amoyo ko ni simutalisuma ye mais akende ki l'église batie ke zala mutema mala auti église abimi amoni ke ko senga lipa o tentation e bandi so nani ko senga yo Angelou nani Kongo c'est là que tu as des jeunes qui m'ont dit que tu es célibataire. Tu as fait charge, tu as un souci. Exactement. Soso oya ka bien te na ndako wana. To soso azana engagement mabe pa mobile na ye. Tala zemi ya soso bota bana balikaka 3 te. Debana moko kufa na balabala ndele kwa shokol. Nani mwana soso bebe ta kufi saba tuta e. Oui oui. Aliaka mabe ya kufi na kwa shokol tena moko. Oya za resistant. Kala tango soso za biloko za pamba ba fulu ko pola. Kala soso moko ka zemi mukeba na 13 14 na kosi pona bisayo. Tala banyamo so mona soso mwasi akufi balambi e bana batikeli balanda papa soso. Vome balanda ta mama ali ba atake balanda papa so la soso. Na opeso ba piste clé. Na ora mano polele mutu mususu. A se pleki na ndongo bandaki. Ndenge bando pusana. Motome bando beba. Congolais. Soko senge akopia hotel. Amunyo na copie na yo ezo pese passe. Mais ça veut ça l'échange à kokayote. Na oloba na yo. Tina famille. Musu sa banda ko kabelo ba $10 tango zaki pia ken. Soko ya pese fufu na $10 soko sa nzamba ko sala ko bonga. Alinge tika la bongo pesa ka prêtre amona ko bolole. Bando yo ba kopo yebisi ora puye yo zu ekoti. Congolais za muto ko pese confiance te. Azana mbongo to mobola. Éviter Congolais. Congolais za muto ko pese confiance te azana mbongo to mobola éviter Congolais. Est-ce que oyebi ke boboto ba nyamele ki ba Congolais ba kende ke église no ba sembe ka te or ba nyama bazanga mission alola mais ba leka ba to boboto oleki na TV8 caméra okebi misa ba to hôpital voilà. Est-ce que na ndako na yo ba leki no nyoso ba sili passe jamais ba Congolais comment je nange pusani obengana sa ila yo o mo kutu nanga nomba bana nana bota bana 6 ah yo pauvre boti bana 6 est-ce que manki mate RDC beaucoup tala ba voisin bo pesa ni ka mbota sengi yo kombo akoti na vie privée kolia na yo e komi ngambo na ye ata lambi so sa moni matembele tela nganda ndam kiliko lo kose sila ka te na yo biso vérité ni manga lo pango bino tu ba locataire tata lo pango sala ka te ye lo kola simba fungola ya wese soko sengi fungola wese defa o zo sumbebele po nani est-ce que ko sumbetela ka budget Kébé na matéa oyo ebi difficulté motuté mona na mbeba au juger non tous les filles babota bana tata ne sengo ya kindumba te caprice ya vie ndenga kola yombe na kufa na atala kitoko zo sala tika kende c'est quand on a les karamakolo tant on comme na mboni na ola msabilo ndeta ngo tala na koloba no IETT yo to seka ke na makolo ta résultat na mbimbi ngana betaki tolo mopao na fandi nza zala schéma vie qui a kabatuna ba acte correspondra ba tuto na ridiki ki sasa ole kana tripo ba wololi ole kabo alseki ole beta mama selo ke no mikolo na ba difficulté pour kabola sango ba ko mawa ba wololi yo no mona ki sasa vanda ganye tambula ko baba e simba te bomba yo ko beta ba secret passe na ba tuto ko livrer yo moko ko mikanda leta Papa Uki, Sadisa Bana, Vayalua Mumudila Kena, Amo, YouTube, Metro Makengo, télévision, na Suisse, Ozoru Wankunga Mimbot, Imatea Tremana Mambot, Landa YouTube, télévision. Salon Flori, Mama Moimwene.
ile Feroze ayagine Feroze makangwe Feroze makangwe Metro makengwe Shadombala makingumba. Bonjour, bonsoir Balandini, soya Métro Makengo Tapis Rouge TV, la télé des réalités. C'est moi votre humble serviteur Giro, autrement dit JPM de la presse congolaise. Voilà, nous sommes dans notre émission La Découverte où il y a toutes sortes d'artistes, comédiens, musiciens, toutes sortes de pasteurs. Voilà, aujourd'hui je suis pas seul, je suis avec Pasteur John Oyo, ACP Sarabino, à Limboula Rabino, Maramba Gitoko, à Pesaraba Conseil, Pasteur John, Lité à Pété. Nenge to yambi l'émission Nabiso La Découverte, beaucoup rester scotché, branchez la chaîne Nabiso, Métro Makengo Tapis Rouge TV, la télé des réalités. Vous ne serez jamais déçus. Quant à moi, je dis un grand merci à mon papa, mon boss, papa Métro Makengo Simon Kabaka, ainsi que sa femme, maman Christelle Mouma Makengo, maman sociale, maman Boboto, maman Oyo, Akiparaba Anae Kitoko. Merci à vous. Couple moro kitoko, couple Makengo. En tout cas, papa moro ya Boboto, papa onga na benga icône, na benga les grands baoba, papa Simon Makengo. Merci na yondengo zo sala nyonso pona biso. Merci aussi à mon sponsor officiel Salon Flori depuis Zurich na Suisse na Zurich. Merci aussi à Nes Makadi Diataba papa na Jonathan Monvier. Merci aussi à Gilles Lamporio Boulankama Bakondimo Bilamba. Merci aussi à Mouta Roger Mwana Mavala. Les vovos de tout, vous venez tout, vous en avez Belgique, en France, @Gombo, depuis Belgique, merci à Yale à Poitiers, merci aussi à Lisette Molasoko Motema Gelo qui sont à Soda à Poto, ça fait plaisir aussi à la Queen Yvonne Mangala, moi aussi à Moto, bonne guérison, sans oublier Glodinda depuis le Bumbashi, Mama, merci. Voilà, Montréal. Gloire, sur le Fongola, invité du jour, Nabiso, Nengezalaka, Pasteur John Toko, Betane Masolo, Nengezalaka, merci, Montréal, Héritier Djamba, sans oublier aussi assistant Naye, Gloire, Nassima la caméra, Kuna, merci. Voilà, bonjour Pasteur John. Bonjour mon frère. Qui m'est allé? Akas. Na monio santé qui t'a couru, puis na monio vraiment, on a en forme, Lélo, et on a Betane Masolo, on a poto partout dans le monde, tu vas au Landayo, Sangoboni. Kitoko, en forme, on a bien formé. Voilà, Pasteur John, le balandino sur la Métro Makengo, Tapis Rouge TV, et puis une émission sur La Découverte, nous partout dans le monde entier, il y a solo qui non au Lekara Awa, mais lelo, ils allaient mission spéciale, on a bien spécial pour te solo là vraiment, te bêta 4, na marambo ezo leka bandeko na yo oyo ya mboka oyo na bazali banda ya mboka bazolanda yo bazotala yo na ba marambo comme leka yo zalaka mieux placé ya ko limbolela yango. Et puis, Namakambo eza awa, namboka oyo babi yondo za mieux placé à expliquer yango Pasteur John. Yo pesara toli ya pete. Bandeko na yo ba Congolais baza ko mitongisa mana likambo etangami. Ya ndeko na biso oyo, gouverneur de la ville a aussi ko yamba bango abengisi bango Grand P na mostaye Ekdoxy et sali polémique bazo betsa mama baku ya ko sakana te. Vous me babengisa bino lokola boza bédicateur en masse ya awa babenga bino bosala makambo wana pona bakini bopeto mais bazui Grand P mutalibanda na mwasi na ye baye na ye awa pona yo en tant que éducateur en masse pesa ba conseil likambo wana munyango nde en tout cas na ebita en tout cas ça information moko na ka sikoyo na ebi kombo tangelinga wana te je te dis devant Dieu Grand P oyebi ete Pasteur John nzambe nanga te mo boya mukuse Guinée moko boye ya mukusa aza Guinée mukuse boye asala ba alobaka moi bien te boye aza na mwasi moko ya munene boye Doxy Montréal soko kotela nga moi c'est ça ivoirienne on a mon garçon moi qui muke Grand P on a Grand P yende gouverneur la ville ceux qui a bengsi ça m'a bête mon frère ça mutu favoriser mutu ndeko nanga bo kanisela ka nyonso nde to kanisaka te moni et bon mutu a bengsi mbwa depuis États-Unis ya tala kandi modèle ambo eza fouté les tickets n'était ça ça comprendre voilà faut mon nyonso normal ndeko nanga ko tena ko pia yo ko chaka misu bichacha te batu nyonso bazana kimia basaka ba anniversaire ka ya batute na mona mundele asala anniversaire ya nyao nyao ngo pe abota ete alokota ka orphelinat age nyao ayeba te kobokola boko linye komika chaque année bambela ni anniversaire
pour comprendre que il est passé l'indenga on a kutu mutu donc nanga problème de saboy est-ce que likambo va bengani pour bengisa yo yebi que au moins ko kanisa teki mo condition ka bengisa ka mutu moko ayeka pa pese mbongo tantôt na ba idée tantôt likambo su se sengi dialogue ya ba pays na pays te nano mona teke pays moko za na problème na pays musus kanel ko ke na pays wana fo ba le kanantela musicien pour faire ça accès pays comme na union voilà bango na bango bazali na rando nazo bana ba polele moke nano mona teke likambo pays pe simba ba utiliser joueur o se pays ça ba tutu ba jouer ko l'ambassadeur ko répondre makambo bon super dialogue makambo na biso ba o yokanga na transmettre tolia pete voilà te ya pete ndé na mona mobali o na famille moi ça si la valeur mais le quoi ko coopérer na mwana bango moko ya mobali mwana wana sali tout ale misa famille bango motema bazo sa bolinga mobali wana pa na bango na mona mwasi o ya finga mamba mobali po simba mwana ya mama na ya mwasi lokola coopérer na fille wana zaki mwasi ya ndeko na mobali abeta kati libale zonga no normal na pesa ko comprendre na pesa ba piste secret voilà ndeko nanga na biso vérité moko boy ngana za na parti prité na lukaka Congo o to aza muto mukili a changer na teka ni pauvre ni patron mais matia na mingi ko la pa ba bola po baza délaissé voilà mingi ba yo côté la ba oui o ya la linzala soka zangi mbonga ko senga na nani Congo soka zane loko tete ko rega o senga mutelo kabela nga yoka kulia akomo ko ni timutali suma ye mais akendeki l'église batire ke zala mutema mala auti église abimi amoni ke osenga lipa o tentation ba e bandi so nani akosenga yo Angelou nani Congo habité sur son compte des autres comprendre des autres après ça va plus secret des autres kende so yo kinga moni Congo ko yoka kabiyoka yokate difficulté zo comme la batu ndeko nanga eza mutu nyos bandeke ti bazo pumbwe bana makamsu bakuta na nango soko tali l'équipe ya batu est-ce que bike museleta mama soka bota comment na engagement kiloko le kamu seleta célibataire na tu sera comprendre voilà les autres côtés et tel mais les museleta bota na miro comment na engagement et tel mais na ya azama marié na tambo na bana te ah pasta na je bisayo museleta ba jeune ba kimaka mbangu mbangu c'est baba célibataire akufa kwa ya na charge te moi za na souci exacté n'habitez ça comprendre voilà et museleta comme engagement azala mobile soko mane na mira bimi engagement bana po bali ya muke muke beti mutu akiti ato bambia libanga kimaka makasi te po engagement bana so pese ki kilo na kufatana kende po charge le kimaka makasi na pese ba piste te basta na fungola yo le indisa soso oya liaka bien te na ndaku wana to soso azana engagement mabepa mobile na ye tala zemi ya soso bota bana balikaka trois te de bana moko kufa na balabala ndele kwa chokor non mona soso bebe ta kufisa ba tuta oui oui aliaka mabe ya kufina kwa shokora tena moko waza resistant kala tango soso biloko ezali pamba ba fulu kopola kala soso moko ka zemi mukeba na 13 14 na kosi pona bisayo et puis likambo mobala kendaka na bana ezalaka penza mabe mama ndakola na bana tala banyamo so mona soso mwasi akufi balambi bana batikeli balanda papa soso vome balanda ta mama ali bataki balanda papa so la soso na peso ba piste clé tala o lingo mema yokanga bien boza ba journaliste ba chroniqueur wana droit ko pesa ba révélation ko tuna mais ngana ko pesa ba réponse clé o bozo tuna wana ba futilité mais pas ça c'est là oloba mais ce que futilité bien sûr mais par rapport ya bandeko na yo mususu ka ndebo sala ndeko na ngai bango te yokanga te père ko yawa te yokanga doxi wala ko yawa te malamu ba force kango te malamu soki ba koteli yango seke kotaki tricherie malamu ekenda ko répondre yango moko invitation ke sa malamu avec ata moni malamu te era ko sentir kama kama moni maboko ndenga simbi c'est que muto na moni longinete maza malamu na peso conseil ko force ka malamu te lokutana ba betela yango ton pina bibamba ba kosela ke makamu njo kanda seli mupepe na kati yango komisi ba client ba koseli moteur voilà pina vale yo kana so makama mike ba to belo moni ba kona kisasa ato moni azanga tina ana voix normale. Est-ce que vous comprenez? On a voix normale que les bateaux sont les bêtes de maboko mais bana nzambete. Voilà. Là to bano polele. Tout nangani. Boulot zo sala. O sa ngone seng. So ko yebite kaka ndo so mona kinete zo simba to te yana muso zo kilo jaloux. Mais bon des problèmes te. Na Congo. Bo pesa na mbote mazo que boulot na jaloux. So ko pesa pe bonga na wa sala kokoka te. On a biso polele. On a ba clé. Na on bano polele. Mutu musus. A se plagi na ndongo bandaki. Ndenge bando kusana. Moto bando beba. Congolais. Soko senge akopia ote.
amunyo na copie na yo ezopesa passe mais soki kosala échange akokoka yo te naoloba na yo tina famille mosusu abanda kokabela ba $10 ntango ozalaki piaker soki oyo apesi fufu na $10 azokosa nzambe akosala kobonga alingi otikalaka bongo mpe azalaka prêtre amona ko bolole bande oyeba kopo oyebisi ye orapuye yo zu ekoti naoloba no makambo ya Congo mpona kota na baperimetre yo kati ebele bazangi apui bana bapui ndeko na ye propre alingaka su ye te mpo amone na courage alingaka kabela bata mosika oyo ayeba te asala baaniversaire bambongo yo ndeko na ye propre soki oye bitinda naoloba na yo omonaka mokolo matanga bato ebele nde azotinda lokwa papier po epiki na suki okopesa $10 20 tala omoninga naka na confiance ya congolais te naoyebisa yo nalingi tous les congolais mpo na congolais na mashaka bamo te congolais aza moto akopesa confiance te aza na mbongo to mobola éviter congolais naoloba na yo éclairci panza nzela mo ndenge ezala population wana naoloba na choma ina monoko nga moko na pe congolais na te ya yo me kopianga confiance te na yo mo pe confiance te passe mais na congolais naoloba no polele parce que mitse biso so ba congolais la kati oh ndeko nanga est-ce que oyebi ke boboto banyamele ki ba congolais bakende ke église no basambelaka te or banyama bazanga mission alola mais baleka bato no boboto omona mpuko azolia soka moni ngungi kelele batikani tala kaka documentaire azam omona ateke nzoku nyama munene soka azolia matiti mboloka likipembe pourquoi pointa ka été ko corps étranger lia lokwa to ana moi mbimbi ya nzambe na kocha okali te bagenda komela mai mboloka kiti mutu makaku mutu o mutu bazomela mai to pesi yokona makambo na bisayo mais na biso te na biso motema mabe yani ngana na mbongo na na banki na kosesa musala moko ezokotisa la mpona koluka bénéfice na ede bacongolais non nakebomba bango na banki mpo poto esalela nga ntikala kaka na kombo millionnaire soki na ye na congo kote na badongo nanga baza nanyokolaka bango bamonaka naza nango mpo balelaka nakokosaka nzambe akosala bozaka bacourage mais nazwi budget na tie na banki mindelo bamoni mpasi na nga te bayebi mpasi nazoela mbongo te basalelaka mbongo na nga mais nga nafai na congo mposi balingi baza na boko pesa bango misala naote polele naoyebisa tala bescroquerie oyo elekaka na tefe wapi nabi escroquerie na ndenge en général la prime ya malamu baza mais pas na ngati yango moninga koyela suka yango kuna yoka tele pete salela ndana ya ndenge na oyo achanga na sala nazala mpe na posa fraternité oyoki nganda bimaki pasi jeune bo benge baede oyo edenga na nini est ce que bandeko na nyonso basila pasi mpo edenga baventurier tolia pete yango wana eyokani oleki na tv ozwi caméra okebimisa bato na hôpital est ce que na ndako na yo baleki na nyonso basili pasi bacongolais naloba no polele tala oyo naloba soko oyokinga base na vie otanga te pesa vi na valeur zoba azalaka te chaque mosala efutaka komage nange epusani obengi na salela yo oyo mokotuna nga nombre ya bana na bota bana 6 yo pauvre oboti bana 6 est ce que omankima te natuni omankima te yoka makambo na biso omankima te yo ata oleka mbongo soko oboti de yanga nini est ce que nanga na nzambe nani akopesa moninga badocument nzambe amoninga piakera funinga bana 6 ozotyolanga mpo nani napesi mpe moko bokolelanga bango te congo rdc bokutanaka bavoisin bopesani ka mbota asengi yo kombo akoti na vie privé kolia na yo ekomi ngambo na ye ata alambi soso amoni matembele tyelanga ndambo lokoso esilaka te naoyebi biso verité ndimanga lopango bino tu balocataire tata lopango azalaka te ye lokola simba fungola ya wese soko osengi fungola wese defa oyo ozosumba ebele mpo na nini est ce que kosumba etalaka budget eyindi wana poto bokotakota naoloba no makambo onga na mona tala soko ndiminga vrai mwana moninga alela nzala banda ntongo ti poko opesi mpe eloko te mozokritikaka famille wana ndeko toza na berero mpa nzambe toza na mosika me tokendaka eglise naoteya yo tozokende baeglise me toza mabe nzala ya bavoisin ekomi sujet na nga kozanga mosala ya ndeko na nga na mpo azokelela ekomelinga ngambo fufu na bango eleki mai opesi bango mpe fufu babakisi moke pembeni bango pende babetaka tolo bakosuka congolais naoloba na yo yango moninga na veria na twitaka lokwa koba osimba poso osimba te ndako ekuba nzala akoba na kotonda koba nani ayeba mama akoba na jeune fille akoba nani akolaka te mpo bango to basaka mabele te poso ekuba ya nani ekoyaka nani ekoyaka te et voilà, merci, ça fait plaisir à mon papa
Papa Métro Makengo, Simon Kabaka, ainsi que sa femme, maman Christelle Mumba Makengo, maman sociale depuis Suisse Nazérique. Sans oublier Ness Makia Didia Tabo Papa na Jonathan Babi Maramba Boe Bozonka na Katia. La découverte na Katia chaîne Abisso Métro Makengo Tapis Rouge TV, la télé de réalité, Balobi, Pasteur John, Nil par ailleurs, mission Bozonka na Katia. Il y a la découverte na chaîne Abisso. Et ça leur a plaisir tant on botal l'émission qui toko boyon laisse nous beau s'abonner massivement na chaîne Abisso. En tout cas, beau liker, beau télécharger, na moni ba vrai na tout na Belgique, na France, na minutes au boza plein ba TV za rotonda parce que pasteur na bino yeyo obo senga ngana yambela bino na yambi bino boye biso ki JPM aleki mamba ben ezalaka tozo panzante que toujours ndenge ezalaka Pasteur John et koti bato belé bata bazo commenter bazo benga ba message ezé belé Pasteur John yebisa biso no to pesa idéologie par rapport à makambo ya campé ndenge ba benge o pesa idéologie bato ba comprendre sikoyo lelo ba chaîne belé ba moment loba yo mo ko encourager to ba papa musu ba pasteur to ko loba yo ko encourager ba na mabe et le on yo ka ngo sala ronde bien makasi par rapport à quoi yo nani ya nani pour vérifier nani fait na yo tozo kanga mninga loboko na biloko keto kebele voilà to yo mukili démocratie tigana mutu mta s'exprimer ndenga ye ayeli nga nani na pekisa makambo mutu sala kana sima mkongo kolo mukili ya ajija nani tala yesu mo kolo nzambe tango aya nani balakisaka bi yote na kobikisa te po masimu eleki kilo boniko voilà ya nani awutalo la prière ça apengwa voilà na te offrir nga pa na nga tout est réparable oya kufite ba pia ke faute te ba pia ka faute ni bembe na bi si offrir kebe na matea oyo ebi difficulté mutu te mona na mbeba au juger non tous les filles babota bana tata ne senga ya kindumba te caprice ya vie ndenga kola yombe na kufa na atala kitoko zo sala tika kende na bana polele yala so yo kinga original voilà yo original bana binoni o tu bakenda bari balinga kwit makambo eleka mutema akoma soka melite manimba yo mone na kwit juger zele kwit sila tuna etanga ko expliquer on va te o melaka bien te songa na loto kana kaisa différent donc nanga na obeso makamba mike na puya kama bete na temela kama sum mais so moni minga na mbeba ko yaka na ngote kwa sija licho yo sekinga na ekobo bongo makambo sala ka muyibe ba mbongo bisike bele obetelina poyeba yo so bimagije makamala okati dossier na nga posa juge o ba kainga na viol boko tinga ka chauffenta kindumbo ebi makana ba sikuta ba marena ba bagi na sima mkongo après ça pas ko la tatouche obetelana makamala zo bisali nanya ko juge na mukilo biso tu ba tabiso ko cha boniko so la ti capitaine de faut faire gérer nyos dum to chabi na match foyeba suga limite o mati mingi zonga muto tabiso dibande sa coach ba bende ko biso e bele ba sabi yo mabadaya e bele ba ki église badaya te na prière mabete te yaka muto na modération ba pesa ka lisumu faute te pesa na manka masumu eza kama kokota loso so que siki na nzungu balongola na lutu to bo malutu yaka na mai sopa tika nzungu ata 3 heures du temps après tinda mwana mchabenda tena misapi makoko to koyate alors boniko yo te ya mutu na modération voilà na bité so comprendre moi personne ba piste clair ba tay bino mabe voilà ba memi bino lola mbangu ba plexi bino mukili or place so ko lieto ko koma lobi nde yoni faut enseignement voilà o kotinga bagage alola trop na mukilo tinga vide donc kufa na alléluia mais libumeko résister te nga lola na technique de guerre poko malobi mbimbi poza mbimbi travailler voilà alors nzambe ko pambolo nde natali pambolo ina ndo to tika mona kwa nini na bana makama mikea tala bokembangu mbangu boya mukili tambo na miso molimo na kobeta mabaku o talinga tena kipakate ngata na moni chela lati mini aw ata bo wololi bino nde bazoba po ya latali muto yo maka chali mutema na bana polele oh na bazolo bati na yo bisa yo vérité ya vie ko yo ko la arbitre tena makambetali yo to simbi siffler soko za moté foko tana ba couche nyos vrai moté te mutilo bananzana soka yo ke changisser ya bongo ni moté c'est je sais tikai koro mukili ya tous les koka babika ko bazaka teti batikala na tesa so comprendre so yes azaki angaba ningande koro mukili bongo no se bibembe nyoso na mama tala kenda ko sexe à lazare bibembe na morgue bibembe ko fana cimetière on ba mutu bakaba pa basantu bazala te pourquoi pona ki lazare sundoli nyoso mende koro mukili ke bayo est-ce que batutu badayaki wana baposa silaki bango sakana na te ba périmètre carré tant que ndeko bikisa mutu na malade 38 ans baza ko bebele te abikisa nani
oh tout bazaka na batabi yoma foyeba tamba na mukilo yeba bobo teleka kolo mukilité netinga na terre place na suka oyo kinga isimbi te zonga et puis na lingaka tende na terre bino bongo la mitema pour ça to komebele na lona to la fufu mbimbe comme mugu nite sakana auto nyoso obula mbimbi kuna ezako mbimbi alola fanda na wolo so dia badia or una wolo voilà merci pasteur do bombiso dans ba fan no bazaya ko sepela ba fan na métro makengo ba abonné bazaya ko sepela maramu oyo ozoloba voilà pasteur en tout cas okende kitoko message ezokisa capté pasteur sikoyo par rapport ndenge ozoloba c'est bon mais sikoyo encouragement na yo ezalaka nini mpona ba jeune encourageaka bango na nini oyo voilà si lelo bana tokutana yo ebimaka na lobaka te soki potopoto eleki na kingo tokoyeba mikuwa ndenge nini voilà alors ça risque mais ça ezaka moko kopiaka motu foti te mpo tokuta nde batya biso yebisaka motu ke kotozoki eza danger songo na va normal mpo nzambe alingi boye te sala ya malamu bomba mpona projet alobi osunga baoyo kosunga na vie koyaka te champion moni mabe ya moto juge moni mabe ya moto juge or yo nde fautif combien de batei bazoteya na nsima bazobima na basi ya bandimi baloba nyonso po comprendre on dit surtout wana comment dit surtout alors na soka ba périmètre te makambo ezali ngana ko te ba faute na ote côté uta na ebité difficulté muso eza piaka vie oyiba pona difficulté tango zoma musale simba oyiba resulté o ba tena ba ida kala wana bango combien de filles ba kola ka chel ba sima ba l'alliance coûte koleka vierge état d'esprit boté ya mabe bolingi lo yenge kokota na ba karo vie privée to moninga na lipa patika ngana leka qui peut etali yo comment yo bonga to tiki ya opembene to kota na makamna ngondo za famille nanga yependa sokemba bandana kemba na kufa osekanga na mutuka mukufi avant comment mutamakola omereka kama mutamutuka sans docteur qui ça kosenga titulaire et bela dit docteur na cercueil vieux état d'esprit so ko pesifi non négatif on la bilela lela o atambo na mona batu ba priaka te azana ngambo satan mais satan ko kakete mais ana fenga ba cho ninge sala ka umela état d'esprit yo sambela bilela le mona pesa ba mekinga enfoutement o dae oza monde ya toke côté rendre na bango utaki ya nzambe na sata na zarate bachanga kocha mission na ngana ne site na kokipe sata pona nini na kocheza chasa ka mona na kataza na commune nini koni koyo pastan tanga mana nzambe toke ko ya apesa shema na kufa mgo nzamba loba amwa ke na beb sanga moko ya na bato bakena ko mitika pa sata bango moko ngamoko na ikanga mangba nje mais ka pamba boy rien oko kende église te bobo to kabela rabat e kufera makambo ebele o ke église nzamba sauver oko sambela mingi mais ça okabaka te ko kufa pe sambela ka ke a prière mingi mabongisa nzoto te tika ke ne pas kabaka te na pesa ba schéma tala oko ye babali so ba entraînement aussi 190 minutes te tika la jouer dada na rosa footer na tosi coach na aussi 190 minutes na bi balé te mais physique zo ki misanga mbango mais na pe na terrain na sisima ki titulaire ye ba schéma ça on comprend après ça ba piste piste zo kota pasta on comprend na ba non so yo kinga na funiro makambo eza sérieux oroza na mbongo makasi te mo benga masi ya to fan so ko linga na vérité oroza la laisse comme talata alliance liba les états d'esprit pe na oyi so makamba mike ko za biyo ga yo kate ke bana ba masa batindo libala ndenge fifa makate oko me fanu yona no bota te o la sebasi ba bota nde ba me makamwana tala risque oui ça va secret abi ezana ba garçon mususu amemifika na ndenga ke akomi pe yo ti ba tutu ba voyage ba ke ba poto ba leki na nzela avion mbongo ba kana na voyage ka poto eleki mutake na voyage nzela mai o kutake na nzela mai mimata $500 o akenda ti poto bimana ba 350 kanda méchant kati braza soki mobali muyibi mwasi chel ake kuna beti 5 wana 300 na batiango chando akomoteka kuna boumeli wana kote bozo chola azui abetaki telo te mwanenga asuki te akateli vi corner niveau vite omene na kisasa ti 5 à 10 ans na kolemba résultat ozala te na kolela tika na 350 ona mikatela akateli ake andinya sacrifier ake mi-temps saba siffler ake mi-temps a sacrifier ko banda 25 ati na ba 40 ans atika ngo pause on dirait ayebana te ero na yona na bar na ba shérif ya biso tozo apparaître notoza ya bungi nzoka zali na kidiba koma miki yo chola kai potanga babima supérieur na famille mire tongami étudiant mtatongi te fille ya ndumba garçon bolole o abima ba fana vivo finga kai zoba lelo komi na pota so pesa solution fa ya famille fo yeba vie ndeko
ko sous-estime ba mutu na vite en peu ce conseil moninga na kotikala ko juger jamais obota mwana tata italinga tende mibali bakosa yo toke bana tu bakola na mona bana ba ina tata moko me babina désordre na mona mwana tangisa bana ko équipe nationale mibali bakima mais lelo bana so tande bakola ba osinga fe monde ba sakana papa moko unique na ote ba périmètre les autres yon so lié mingi mingi ndoko ko makoko avant na kosi yeba mukilia on comprend on appelle ça vieux za bagarre guerre so ye mukilia kana positif o le kaki lobby bosana talaka lobby na komisa nga wapi de schéma vie biyoka yo kabato yo ki otafi mal à l'aise nga ofinga ochola motivation na répondre d'une ba acte c'est quand on est dans les kamamakolo tant on comme na mboni na ola msabilo ndeta ngo tala na koloba no IETT yo to seka ki na makolo ta résultat ina mbi na mbimbi nga na betaki tolo mo pa on a fani nta zala schéma vie qui a kabato ba acte ko répondre à batuto maridiki qui ça ole kana tricot ba wololi ole kabo alseki ole beta mama selo ke no micro na ba difficulté pour kabola sango ba ko mawa ba wololi yo donc mon ça vanda gagner tambola lo kwa baba et simba te bomba yo ko beta ka ba secret passe na ba tuto ko livrer yo mo lo kwa mikanda l'état. Voilà, merci Pasteur John, toujours continue toujours, ça fait plaisir aussi à Nes Makiadi dit à d'abord papa na Jonathan, papa na Jonathan, Nes Makiadi depuis Suisse na Zurich kuna. Parfois nanga tout le ngai na Métro Makengo Tapis Rouge TV pour continuer à s'abonner la chaîne tout ça m'a plaisir. Merci à Lisette Molasoko, beauté ma gelo qui soka soda ya poto. Merci à la blonde fashion, la blonde Molasoko depuis Turquie Istanbul ba motebeli. Merci à Robas Gombo depuis Belgique, le vieux frère tout joli ngongo ba motebeli perso Zali. Merci à mon papa boss de boss, papa Métro Makengo Simon. Merci à maman Nabiso maman Rose Miyeke, Blanche Miyeke, Bozolanda, maman Christelle Mumba Makengo, maman sociale, Pasteur John, na solo la kina, ndekuna yo moko, na yebi ser na yo, oh yebi, ça qui référence moko na ben miso mombo salaka, lelo, batwazo sekaye, bazo cholae, nenga bali, batwazo lo bakeno, bali na zemite, bamsuba biatse bilamba, bamsuba lobi, baza ko sekaye, mais à mettre à meke ko bete nga solo moko boy. Par rapport à Batouné Bazalaka, Babon Salama Kambala Moko. Il y a un ce qu'on a mis aux zones qui les solons moké pour la nini et Zalarabon Soki Moutoua Bali, Moutoua Bala, Bacholi, Moutoua Abalate, Baseki et Zalarabon Nini. Mais quand on limbola, c'est ça qui congolais. La mission bande bandeliawa. Congolais za mutute. Congolais cause à patron mazotonga boy. Non, le bano facile. Voilà. Non, machete. Voilà. Congolais lingi malamu te. Congolais lingi kaka yende. Non, le bano polele. RDC te telema eza pays te. So tali pays mo ebi maloka ba pays nyonso. Mango bi manga na damu na efa ngesa na Congo. Voilà. Bwaka mbu mangu bana kwa ko kama eboti na tongo seki mabeleza fertile. Congolais nda lingi mboka na ite. Na biso te to apia ka tongo solola. Na zikop basengi de na koboya yo. Na kesa master musika po seki na ina betela koma solo kama kangana makaloka na likio na chance. Apena kosa okozwa kaka Congolais. Na we biso polele. Congolais za mutute. Congolais même chebino na famille. Tala ndoko na bino muso akenda poto. Boteka lupango akenda. Aina bino sa motif. Akenda ko bala famille a moi sinda koma ko benga na poto. Or batu batinde na poto famille na bino. Na bano makama mike. O na kenda poto na mbongo nanga. Bongo ajo koma kina na mayele poko mako yeba vie. Okola ka papa mama ona. Lelo komi na poto fingi bango bandoki. Baza kala. Oh na biso polele. Oh Congolais mutute. Na mona mutakenda ye moko benga sa famille ta 6. Famille telema. So tali bango papa kufa mama kufa. Famille so tali le pang ndenge sala ndenge koma. Obite député salaka. Moi desa ise te koma ko bula mama na linga kufa mazo sepe na bomengo mwana. Or mwana pia mobilité ya mwasi. Abima kenda ngola. Atemna tema koma na poto. Koma tala ko sona basona kana baleki na etabi pasa pasa famille fona longola bango. Abenga bandeko na tout ba ya poto. Lelo bango tout ba koma ko sunga famille ndire esimba. Bazona bana batata mwasi bakoma. So tele famille bango ezo kilo. Bazana griffe famille ministre teme bakoma na kilo so juba zoli kambo o sentir que o ba konzi baza mais bele bakenda fa bango tande baza et bango ba mire kweya yemo ka batapage na lata ka guti Louis Vuitton mais tala na ba no polele ba kuna poto so moni ko kamwa même maman na e po tata place ko foutela ko ba marko loko ninga basala rien na ba no polele ndeko ba congolais ko landa ka bango te ndako telema kana ko telema na congolais bo ato za nanyo lati nde to so na taka be
na ko taloka trop fa na bike demo na yo aventurier on a ba no polele étaler la minute na lobby na biso ozala na bika ozala nani to nani banda mungamba tina coin na ko taloka bo 3 fois na bike obolo aventurier français na ngor bank sangata voilà congolais ni congolais congolais ni malobe bele ba pese raison et réaction le kuta akoloba a ndoko makamba osala b oye na mwasi na yo ya bala na fete amoni pa na poko apesi numéro apa bima na mwasi na yo soka mei ko boya alongolo musala mais ya bala déjà ana bana pe ba congolais o na bana makambo ko ndimanga te mwana na biso ba vérité o sala bango musala o sali comme era ko futa o bozela na mais mbongo koti to ko sala sikoyo nani na likamu nini ko sala nga ba congolais ato lo ba ka pasa bwana kombo nanga voilà après na koyeba yo sima okoyebanga na nini tokutana bape bana wa comme bakosa pasa pesa ngaka code numéro na ona kombo na kobwakelo mwa mai banda azoti lelo a changer na profil a chage longina alongola kosi ya bébé a changer comme kombo ya nyama moko be po bunga te mais numéro esa ba escroc basi mibale na oyebisa yo tala baza ebele omoninga na olo bano polele musi komona ofana la pa pengi pasa yende niko eza bana poto muta poto zo tonga lokwa saka na kisenzo azo benga tunu ba question po ba koyeba bonga panza sango pembe na oyebisa yo na mona bango na olo bano makambo ondimanga te tala so kutana batu malamu eza nzambe voilà atango kala eli ba lesaka na corbeau mais ba patron bazalaka lelo yo so ko sabi nyata nyata okosimba touche domoni avon nyata kengela tous les batu ba pesa ko mbote ba dingiote na pesa conseil yango moni tamane ke ko boya batu te linga batu posa congolais mais trier pire muso ko zana bien au melicier au liesier ko sala erreur to kenda kutolia fufu so wa koti na ndako bofungoli rido moni ka teva mu kongo ko ba kicha pembe pla ya ba oy on a bagena amelisi biso alesi biso au ya ya sala ka fier ya pa ndako nezana ba kicha pe te fe kutu mu kongo ko ba congolais on a biso tala on di manga te na olo bana o vérité ya congolais yango moni mboko po bonga sata kanga kongo te biso na biso même sata kanga kongo tamwa atuna ba enchaîner kongo bokanga combien de fois ba 10 fois so atuna ba combien na 80 ba 70 wapi congolais o tuna pe muninga o inela bango nini ina mo mutayina yo ayebite basali o maka yo mama bota o inela nini ayebite akolisa yo mabete okola aloka ote tango betika cop ayinio pamba baleki na yo oyinela bango nini ayebita likamba ina makobimisa mbongo sala ba dona ba camarade akuta bango na poto ba yebite et anniversaire ma copine ban osinga bana te ba tokele ba shawarma andima be sa $300 pour ba camarade akuta bango na poto na 3 jours bino bo uta na yawa a moins que musu sa pia ka va ke na mona monambwa bazali yana batu misusu azali na avantage ndeko via mutu na baka keba okomona nga na tricot elemba na yaka cheyo poza ndeko na ye po na kolakisa boboto ke so ozande ko nanga na kosongo million te so ozana fufu pesa ngo sana 2000 fa pianga mais yo komona tango na ye wana ozana ma poso tekaka na wenze wapi omoni mutu na lipapa na tricot na ndeko talika physionomie ya mutu ndenge tambola makolo bite o na moni pa nefi esuki ko wolola ko chola okopianga fufu me malobo zoloba ezola saki mutu azo sekanga ona nzamba sungwa batu ko bisunga sungwa na biwawa na ngabe pale beke simba après omona ka ezaka soki nakamaka soki mutu anga ke simbi ba kusunga ke fuma bakweya mwana yaya o mundo zako ya pana ngai tango ko kabele mbala moko ingeko ma sujet yango monite batela maloba ebele pe bana poto ba ko kabela ta Afrique avant longwa wasenga tanto na voyage nanga na zangi $50 ndeko azaka nango kana likunya ki kongola ngate baninga ba mata na nango te ayoka akenda lelo koma tindelanga soka pimelo fochani ba congolais o kolisi bana ba otanga bana baninga batanga kate moi fete bakutani ebike bana bandeko moko bana yana leki yoka tena ngabana ngabasanga na bana batute bakobebisela nga bana po nini bana yaya batanga te oyo bazota ba otanga est-ce que koloba français za konginda avant faut enseignement na lo polele na te ba vérité c'est que Congo yana be influence pola mutu soka sika ma musala cela ta ma cravate ya kuma okane ta koki mali kamke pité de merde my god
abanda kotimile na basi ya mapa ato kosenga nyonso bika français papa koko na koleka pourquoi. Voilà, merci à tout le monde. Babi Pasteur John Azo Panzan Tekeka Nengezalara Toli ya pété donc nulle part ailleurs aux matin Toli 2022. Il y a 2021 mais 2022 faut oyo konga ah yango na yesa kabino pour s'abonner na chaîne Abiso Métro Makengo Tapiru TV pour vous aller décider. Merci à staff Nara Mobimba les étoiles de sagesse na moni Marceline Bonzimbe président Yannick Abang international Niklet Mvula Niklet Kiawa Bambote Bepes Bozali. Merci à la Queen Yvonne Mangala, sans oublier Flora Mangala, sans oublier aussi Nana Mangala, Karen Mangala, famille Mangala, Mobimba Bambote na bino place Bozali. Pasteur John Lité le toli a pété. Tokomo kitakitara moi mukie na émission na biso. Lisolo ya 23. On est à la non. Faut à la au bateau ba betara 23 wana. Bateau belé était ya bango et ça la bango plaisir et ça la bango bien. Ba jeune wana topé ba papa wana ba mama wana ou ba yoka kama kambo wana. Oko baxela bango nini po ban bazala ran espoir. Te ba baxela ke loko likole loko te. Koyoka ezate koyoka belé bongo kanga. Koyoka moko mokange belé. Pourquoi ba orphelin azwaka toli ya ba mama mususu koleka kolo mwana yoka toli mama na été. Pourquoi? Comment on vit tala na opesa conseil moko. Toyebi son so bato. Koya un esprit à l'isangate pour son maël ou kufa fan. Il y a un esprit que oh ngana zomona était anga pepe sanga raison pour réussir na vie. Ngana ko fa na commune nini quartier nini na ko lande fiance ba ningate. Na ko vivre na bango pona ba kinaza na quartier on a lingi bino. Mais maël na nga ils dépendre na quartier ngana so me manga parce que sanga passe na ça. Na te so comprendre. Non comprendre. Est-ce que oh ngana zomona eza quartier tin na bimaka bana to pena kambo mais ko la lanza na famille na za que ce que simbite mto kopesa ngelo côté de on nga fêter nga donc moninga na za très compliqué voilà nga popes tala na bana makama mike na za très compliqué na ndenge nini vie na nga na yebaka kezo simba na nga moko kolonga mon frère na boya kopesa nga faute po na senga ngate ndambo kolonga na mabena malamu na ozaka nanga tokokabana saliwa yango na sala ka tout ata na bebisi bo lolinga ndambo na mpesa raison na lukelanga ko pianga kimia na mimona ke na bien na ibaki mardi pona nzala bo yebite bo finga muibi solo oh mardi tan tambaki na nzala na fano na takinga motute na ngina kufa nzala leki na moyo ko mninga na keiba bakanginga babetinga babetinga na intérêt na muibi mais na vérité nzala nde tungsenga pona luki na zuite bo te ya bien fiyo bimina mobile oyo atamboli na famille bakabeli ete amoni nzala neti liwa na likemba senge na classe muta mon mobile mo na cabine téléphonique abenge na lisolo ba ndimine ndeko na loba no clair uma na loba ava tata opesa bana condition boko taka fa bola 17h lié saka bango bien bako to so makasi soko lié saka bana te ko pia bango condition les makasi te babela kwa shoko na sa respect toi ne paye manka mon frère. Quand tu vas dans ce moment, tu vas bango revendication à droit. Naza jeune net ba jeune nyos. Comment pas na biso na senga papa pesa ngata 2000 francs c'est loko rien. Na boité mais libanda tra muninga. Oh ndeko nanga. Liberté lo bakate. Eza ba tutu. Moi no bazo kola ba no mikenti ba 4 ans. Parce que lo mitakala ba ba teke na ni moi sina mobile. Na to sona lo bani. Na lo ba no polele. Yana makamusi pe na vite comme tu s'exprimer. Congo pe jouer rôle bébé ça ba conseil de famille. Congo et c'est bisognos. Éviter que ce soit Luka na ko tendre aux alès que ko Luka na nzala ko saba deke bele. Ko lia fa muta na Congo, ko bonga ne se fora mutu na mutu. Mais Congo pesa biso pante. Ko lia to mi débrouiller. Ko poso ba foot me la mbongo, ba lia la Congo na nani. Comment vous savez ba français makambo ko gérer ba tuté. Maître moko école zo foot me be tangisa ti. Bana makaba le chèque. Ba zo se réclamer salaire ba foot akayi. Ngam na ba no vérité, ngam maître so fona démissionner. Donc on a pas pour les nzala Congo itali gouvernement itali population te baye ba okitsa fufu o teleke bele est-ce que mbord de ça bele na Congo ça biso chi 1 milliard ba Nigeria l'équipe biso ba souder ça peuple le biso comment va dire avec le biso est-ce que bi na monde entier paye les chèques congolais à RDC o tanga tem ah bazo ba oh mutazo kola bandai na neti 35 000 nzanza te banga yo yana ba commune musata 15 communes qui ça soko tambo mo linza nzamini ya pamba selfe utaki gombe mutalo kotaka sa mombonda alendi abwa mutasemi miliki aye nango pe ameliti aboniko kama ya tia ngwani anniversaire atini
ebela basinda na babulu kutu na sundola mpona nini naoyebisa yo nga moko kolo sinda kolo bulu kutu nguba 100 francs likolo ma ya ti lokwa balingeli balukaki bipa 300 mpe na oluku elala po affection ya kotonda napesa chemin kolia Congo en tout cas nalela bino tout fort. Merci, ça fait plaisir à tout le monde et à mon papa Métro Makengo Simon Kabaka ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba. To komi vraiment na suka bino mo boyoki lité ya pété pas pasteur John Alimboli bino par rapport ya mo be metema mabe ya bandeko na biso ya ba Karine Mokonzi ya grand P na doxine ndenge ba benga ki awa Alimboli yango kitoko. Voilà, pasteur John to komi vraiment na suka mot de la fin par rapport à l'émission et puis l'ilo ba suka nini ko pesa na balandi na tout balandaka yo partout dans le monde entier. Moi tolimo ya suka ba tikala na ngo. Merci. Ba mi pesa ka respect na oyo moko zo sala. Batela couloir avinza ba pesa yo. Ko wela vina mutute yanga ndengo yaki. Salo yo kokoka. Ko lexa limite te na place yo de border. Suki sa yo na place ba chela oza. Est-ce que webi ke Kalam akobango seya te pa bango tu ba mai. Yena za chance ko sale belé nde ba pesa milai. Mais Kalam pasaka mai. Azaka pe na valeur na koto ya lekela ba pesa ke pe raison. Mututu Haïti. Donc on a chaîne abisso Métro Makengo bo s'abonner massivement chaîne abino yango. Vraiment ils amba liboso te to zala zala bo like quand on a beau coup de pouce bo kota pena bo s'abonner to le mettre fort. Yo mo konde konanga Gérard Mumela na mo pena simabilili gloire base et puis Eric Manzaka Mumela Marco Loko bala blessing na Irlande. Papa Manuel Miyuna batika yo papa la yosi. Maman Stéphanie na France en botte belé sans oublier Patrick Somao Mobala Odile Mumela après Simbote na batutu pe bazawa bas ba Jean banani tout ba do ba pilier numéro nanga plus 243 84 75 18 112 vraiment na ozongela rôle nanga ça li papa kenda ka fait ité so mo li papa ke fait c'est kala ndi pote saki na lokolo ba tie sapatu te na ketch li papa balingaka eka na lera piaka soko zimbongo kubaka li papa poni sapatu ero kokwela sapatu ba kusundro keli kwa masa na pasi nani li papa natikala li papa merci. Pasteur, pardon, question mo ya suka mutu mo batindenga Lisette mo la soko abena tu no question exact bon exact le mo abi kala nani okoma lelo kala ozara bongo tindenge okomi lokomi o changer okoma fier so ba obengisa yo ozalaka vraiment na courage au kende place wana te pour na encourage na te po bango balingi moins cher kaka trop. On a tout ce Congolais. Congolais ça sale caractère. Congolais biko pesa valeur na mutute. Congolais nabia yo soko kokola mbaso sote okene wenze ko soma bibamba bibambo semsa ngo tomate senga ba voisin. Lamba matembene ko kamino boko tonda. Ba Congolais bangi ba lokumu ezanga prestige. Obonga te monto sa anniversaire. Tango sa anniversaire o kwele ba to mesa ki bango lobe ko mo sanga ba demi ko kende wenza mardi. De ba Congolais. Yo ba ngana sa loko ko kinanga. Ngamo ko kolonga na fête anniversaire tiens. Ngate o na ebisi yo. Ngai ko mabo nazaki na poto anniversaire ko melenga na ebaki na fête anniversaire o mangi na tsaki bougie na biki anniversaire nanga non yango te mute sala ngana sala anniversaire matate ko ngande na lukela nganga passe na ko za raison e ko bomba ngana sala style wa bino boni ba kisakata o so bengsa mutu alobi boy o te bo alingi nini na ba na polele tala ko sala loko po ba to sala kite sala loko ko koka ba Congolais ba lingi lo orgueil sambong alingi fête ça na lo kumume tala ngolo côté. Non, non, polele. Alors, c'est une invitation sans m'enseigner comment vous voulez là. Comment bien que 4 personnes, tout le monde 4 battre quand ça va bien. Bah Congolais. Est-ce que vous comprenez? Eh bah Congolais, bah ça n'a pas gagné mon pour là. On a commis faire. Non, on a ça dans salaka. On a ça qu'on a dit bosser dans salaki n'est que salaki. Et là, changer le pour Congolais à amnistie. Na ko timbe la bango bien. Congolais bi ko reconnaître té. On remarquer ba tout basé ko soko ko appuyer kala. To ba moni sengwe sunde na poto. Na ba ba bonga jalousie ndé makasi na lo ba no polele bongi makasi ayebi ndenge nini na yebi te ba nga penga condition ni na tosa bongo simba to banda na utika poto na so ndé na komi ennemi ya batu nyoso bazaki na moko o to so la moi bien comme si na ye to kokani non boka ba patron problème ni saka ke na za kon sa fou na tela ba na sekaka e ona yina ndé muta pesa mutu faute ndé muta chamninga mal à l'aise na yina borgeye. C'est pas un borguet, c'est un garmouton, c'est humble. Pour vivre le bimi qui t'a retombola. Si on veut vivre bien, battement.
Voilà, merci beaucoup. C'était la pasteur John Oyo Azala qui clair na message na o apesi na maté na Oyo apesi. Merci à tout le monde. Continuez à s'abonner dans notre chaîne Métro Makengo Tapis Rouge TV, la télé des réalités. Quant à moi, je dis un grand merci à mon papa, mon boss, papa Métro Makengo Simon Kabaka, ainsi que sa femme, maman Christelle Mumba Makengo, maman sociale. Babi couple mo ya kitoko. Tant on a bien papa nanga papa Métro Simon Kabaka Zali, icône Baoba, l'homme des actions concrètes. Na maman sociale, maman Christelle Mumba Bozara Nebozali. Merci en tout cas Nabino Obosa la pona bisona entreprise na biso mobimba tokende liboso po bino boyebika ndenge to solola. Merci na maman Christelle Mumba na ba conseil au pesaranga en tout cas na zoyo kayango. En tout cas merci beaucoup, merci à tout le monde, merci à la queen Yvonne Mangala, moi c'est à moto ba bonne guérison na yo. Merci à Lisette Molasoko Motema Galo Kisoka Soda ya Poto. Merci à Lydie Cathy Amandine ba Molasoko Nyonso. Merci à mon grand frère Jean-Marie Molasoko. Joyeux anniversaire à toi, mon grand frère Jean-Marie Molasoko. Merci à les étoiles de sagesse, Yannick Kabang International, Mova Kiawa, Niklets Kiawa, Niklets Mvula, Boza Ebele Marceline Bonzimbe, Boza vraiment Ebele. Bozola Nangai, Arobas Gombo na Belgique, Jolingo na Belgique. Bah vous venez tout, boza partout, vous continuez à s'abonner, ça l'a ma plaisir. Merci à tout le monde, merci à Nes Makia Didia Taba Papa na Jonathan, merci à Salon Flori, merci aussi à Gilles Lamporio, Boulankan Barondimo na Bilamba, merci à Mbouta Roger, Mwana Mavala. Vous continuez à s'abonner à la chaîne, ça l'a pour ma plaisir. On est avec Pasteur John. Pour continuer à s'abonner, ça l'a ma plaisir. Ya kitoko, merci. La caméra qu'on a mon héritier Jamba, na mon gloire, na mon montage qu'on a héritier Jamba. Merci à tout le monde. L'équipe technique Mobimba, merci. Quant à moi, je dis merci et bye. Papa Uki Sadisa Bana Vayalwa Mumudila Kena Amo YouTube Métro Makengo Télévision na Suisse Ozoridu Wankunga Mimbot Imatea Trimana Mambot Landa YouTube Télévision Salon Flori Mama Moimwene Roger, mwana maganda boyigoyela. Ungeri ki maganda boyigoyela. Ya fisa lengi. Ah feroze ayagine. Feroze makangwe. Feroze makangwe. Ah Métro Makengo. Shadombala. Ah makingumba.